bana ya RDC Congo démocratique, bana ya Brazzaville, bana ya partout dans le monde, où ya tangana dai congolais. Congolais nyonso. Même dai na se ya mai, même au bibaka na likolo, où ya tangana dai na makila ya Congo, RDC Congo. Bino nyonso. Mamba nous na dai ko senga na bino. Bo s'abonner massivement na Mongere TV. Bo bukana te. Ngai na lobaka makama ngai na kosa kate. Na kosa kate na yebisi bino. Bo s'abonner massivement na Mongere TV. Bo mona kati ya Mongere TV. Mongere TV bimiseli bino. Mo bange ya mama na émission. Oyo babengi ya bona komo ya lingala kaka sans tabou. Yo kadenge makabo ye. Na lingala kaka sans tabou. Ezo bunela bino na makabo ya ndenge na ndenge. Eza iko bunela lutte contre les antivaleurs. O bazali ko promouvoir mentalité pe changement ya ba Congolais yo bazali na libada ya mboka. Hey! Vous avez vu que na santo la mi. Lokola na ndenge nyo. Ya bona lobina bino. Olingo yeba makabo ya mboka. Bona na lingala kaka sans tabou. Pero bosa la te, lo s'abonner. Na Mongere TV, ne lo kotwa lingala kaka sans tabou, ne pe lo komona mate oyo bakote ya bilo na kati. Aka na Mongere TV, ba Congolais. Bana ya Brazzaville, ba Africain nyoto partout. Bo bukana te. Obe na Mongere TV wana kaka. Badai ko robela lisusu makambo yetali immigration. Na kati ya mboka ya oncle sa tax bazali kobundela mpona etali tax na kati ya mboka ya oncle sa mpe na Mongere TV wana lisusu bazali na agence munene, agence immobilière commerciale mpe résidentielle mpona etali makambo oyo ya bino baafrikain nyonso. Olingi osomba lopango na yo, obe olingi oteka lopango na yo kati ya mboka ya oncle sa. O contacter bango ne ba yebi ndenge ba kobulela yo. Yebi kaka ndenge nini ba kosala contacter bango ndeko comprendre makambo nyose dai koleka na kati ya mboka ya oncle sa. Na Mongere TV bande ko ngai ba Congolais, ba Africain nyonso partout. Bobukana te. Mongere TV dai ko na mpona ko bukela bino. Oh mama maluso marubaki te. Na yebi sibino. Wajana mato ya koyoka ayoka eloko na sangi bino lo s'abonner massivement na Mongere TV ne lo komona yo nyoso ga ina lo beli bino tsobona bino omoni nenge sopi bango tsobona bango. Ok, sali bandeko nyonso na banzi bozolanda émission Lingala Kaka sans tabou. Émission Lingala Kaka sans tabou, eza émission moko eza créée mpona bino ba téléspectateurs tokolobela mingi makambo etali immigration na monde entier mobimba. Donc émission wana ekozala basé beaucoup plus na baréalité oyo tozovivre awa na makambo etali par exemple misala, mabala, famille, tout ça, ba conseil, ba contribution na ba nyonso tokosunga na kati émission pour que bato boza un peu éclairé, bato bazoya sika na mboka et partout ce que nous bozali tokomela pour partager expérience na émission na biso Lingala Kaka sans tabou. Donc pour tout réussir makambo wana, donc ça dit beaucoup santé puisque chaîne ekotambo yango moko te de sengeli bo s'abonner na invité bino vraiment bo s'abonner ebele hein, et puis bo partager émission na biso et puis bo appuyer les Congolais pour que émission oyo esa mandenge si. Mbote ba papa, ba mama, pe ba Congolais nyonso esika nyonso bino bozali, oyo boza bolanda ngai na moma oyo, ozala na
États-Unis d'Amérique, ozala na Congo RDC, topé na Congo Brazzaville, topé ozali na monde entier, na mokili ya Europa. Tosengi yo botondi pe topesi yo mbote mingi esika yo ozali. Ezali esengo na biso lisusu toye ko se retrouver lelo na émission na biso o boyebi lingala kaka sans tabou. O ezali émission ndenge bino boyebi tolobi ke ezali émission oyo ezali ko lutter contre ba anti-valeur. Donc yango o ezali epesamele bino na ndeko Michael Moele o ezali liboso ya ba été ndelo na bino bien na liboso ya ba écran na bino. Vraiment merci beaucoup. Na pesi bino vraiment salutations makasi parce que esali moi tamulai na banzi tozu moi un mois ou bien un mois na ndambu oyo to sali ba émission na bisote, c'est parce que de boyebi tozan na ba occupation ebele et permetaki bisote vraiment tout ça ba émission il fallait tout mettre stabiliser de boyebi na sala musala ba taxe comptabilité en États-Unis d'Amérique. Donc il fallait quand même tout mettre stabiliser ça na biso. Vous voyez que la saison taxe est un peu trop pas accéléré et tout ça. Il fallait que bon ça alors et puis ça il biso tant pensa ma capacité pour na komeka ko ça. C'est là tu perds de l'euro tête. Tu dis que mission na biso toujours tu continuer ko ça na ndenge sengeli. Bongo tu sengi na bino toujours botika la fidèle na ndenge ezali. Tu profiter na occasion au pe lisusu pour te remercier les sous batu nyonso oyo bala ko souscrire ou bien bala ko s'abonner na chaîne biso na banzi to bandaki na mutu moko na banzi lelo to komi na ba 3000 et quelques nzamba zo sala ke batu bazo bakisama ba vieux zo bakisama et puis batu bazo sepela na émission partout na monde. Merci beaucoup na ndenge bozo bozo temps pour na kotala chaîne na biso ba émission na biso wana ezolakisa ke vraiment bat baza osepela tosengi na bino partout esika bozali bokabo la chaîne bo share ba émission na biso et puis so boza pe na ba suggestion tolobaki vraiment toza ouvert bokoki toujours kopesa biso ba suggestion na bino et puis to rappelaki toujours to o nyonso basepeli ko contacter biso eza facile bokoki ko benga biso na ba numéro o eza affiché so boza na contribution moko quelconque ou bien la sélection quelconque. Mais sinon, merci beaucoup pour Nandenge, vraiment, vous avez soutenir Biso, vous avez ressentir à travers la souscription à Bino, puis l'abonnement à Bino, et puis les sous à travers les views au monde. Donc, tout ça, la bande de place, vous allez au câble la émission, parce que l'émission à Biso est à caractère social, et ça a beaucoup plus des communautés à Biso. Congolais, partout ce que vous allez, toujours Congo Brazza, na Congo Kinshasa, ndeti na émission to sali pour que biso nyonso to meka ko participer na développement et puis otobengi solidification il y a ba relation na biso ndake congolais et puis to promouvoir otobengi développement na bisika biso to fandi pour que communauté na biso pe ezala batu ba mona ngo na misu moko ya malam. Alors na koleka bongo te pour que na robosa na pete pour na ba ndeko na biso on a bien la client na ngai faut boyeba ke non ba taxe biso to sala na musana salaka ba taxe to sala yango partout to baki ba o nyoso bo fa en États-Unis d'Amérique boko sa taxe na bino na biso donc ata ozo fa na Georgia te c'est bureau na Georgia mais partout sika to zali o sala na sepela ki mingi ba te belé ba fani na ba différents états bazo benga to sala ba taxe ba New York, Californie, ba Ohio ba état moi ebele oyo mususu kutu to yebite ya okika émission na YouTube et puis a bengi puis to sali taxe na epa ju résultat na e au moni eza malam to senga toujours et c'est comme ça les malamu et sengeli to contribuer et puis to participer biso musana biso ezali surtout exception de par biso to ça musala pour que vous allez bien protéger donc au tika ya jamais qu'on en a problème na ARS et puis si on a ba problème oyo peut-être au lingue ça la résolu ko bosana te ko banga pété benga biso na ba numéro eza affiché et puis tu peux sa solution ni trop ça pour na yo vraiment merci beaucoup pena ba client oyo ya biso ya kala auto sala na bango na ba ni oto le cas merci beaucoup ndenge bozo garder toujours confiance na biso et puis merci beaucoup lisusu
Nandenge, besoin que ça en sorte que tout ce que nous sommes en train de faire et évoluer Nandenge Moro au Sengeli. Vraiment, tout bino merci. Et puis, tout sous merci, na ba client au Yasika, au Baza Koya, na moment au na business na biso. Merci beaucoup aussi, na confiance, au Bozo Sarabiso, na Nenge Pe Boye, na Kati, ya liste, ya ba client na biso. Merci beaucoup, na te souhaiter bino bienvenue pour cela. Alors, pour na bateau, peut-être Babosani, Makambu Oyo, il y a Obsotolobi, Makambu Otozo Sala, il y a taxe. Pour na bateau Oyo, Babosani, peut-être, te remettre un peu qu'on rappeler à notre petite vidéo. Oyo, tu peux ça qui émission, tout ça là qui Elokwana, tu peux ça qui en émission, tu peux ça publicité plutôt. Pour na bateau Stolanda, j'ai autre chat, et ça juste à titre de rappel. Pour na bateau Oyo, peut-être très basé sur puisque taxe là continuer. Tout ça, tu le 18 avril pour la saison Oyo. Bah oh nyonso bala toujours na masengini ya osa taxe na bango boko sa ngona biso to no post to no publicité bo na yango et puis to continuer émission. Bana ya États-Unis, bana ya Amérique mobimba, bana ya New York, ya Californie, na Las Vegas, na kati ya Atlanta. Na mboka ya ba 001 mystère. Ator. Balobi likamu na likamu ezali na ngonga na yango. Pona ba taxi na bino na kati ya Itza. États-Unis d'Amérique. Contactez Moyele TV. Numéro ya komwana na se. Mabuka na kufa. Soko yoki son ekomela yo. Luka bantu ya Moyele TV bakolanela yo pona makambo etali taxi na yo. Okamwa mete ya solo. Ojibike na sanzolami wana ne makamo na kuya kokata na kingo likolo ya koloba soko yoki soni ekoboma yo numero yango wana na se boluka Moyele TV akosalela bino makamo nyonso yo kana yebisi bino wana na makamo etali taxi na yo nzambe analaka te po asali akokai kosala bopesa confiance nimbo kujua résultat yo bomoni songe chobona yo to sengi bino boya ebele ba biro na biso po to sengi bino taxe ya kitoko to sala taxe na prix ya kitoko ya se oyo bokolela nango te na bokozwa mbongo na bino bokozala tranquille bokoyoka vraiment esengo ya kosala taxe epa na biso. Koki simplement kobenga biso pozwa ba explication na numéro oya 404 996 7579 partout place bozali na Georgia na Amérique mobimba soka bolingi koya kosala taxe boya ebele bokuta biso bandeko na bino toza awa. Vraiment so travail na biso ozali na problème moko te ko s'inquiéter bato bazo sala individuel na bato ba sala business. Boye bake so bolingi bosala couvert bosala na moto azali honnête pe moto ako protéger bino na ba éventualité nyonso oyo bokoya donc le biso bureau na biso ezali boya bosala taxe ya bino bozwa décision malamu parce que boko regretter so bolingi botia rendez-vous toza na place na biso na Atlanta na adresse oyo na nia pesa bino boko koya directement na bureau eza na 2100 Park Lake Drive, Northeast, Suite B7, Atlanta, Georgia, na 0030076. Alors, pour na bao nyonso, bandeko nyonso, bozali na Atlanta, bozali na Georgia, bandeko nyonso bozali na États-Unis d'Amérique, so lingi place ya kitoko esiko osa taxe na bozali na déception ata mokete. Vous fixez pas problème nous même en carrière, vraiment tout est bien sécurisé parce que vraiment pour ça nous donc nous vous invitons tous. Nous avons monté un moment. Yes. Voilà, nous vous invitons tous de venir. Venez so you're all welcome. Donc vous ne serez jamais dessus. Donc nous c'est la vie nous déjà, nous sommes déjà prêts pour ensemble ça là. Donc c'est ça le temps. OK. Donc on a vu nous bientôt appeler Bisso, un peu bien Bisso, la numéro de Pessi.
Si vous avez besoin de ça, sa taxe, please contactez Monsieur Mike Mohel. Vous n'allez jamais déçu. I've been doing my taxes from him. Banda tamula ina tikala jamais que soit problème na IRS tikala jamais que tinde langa mail que non problème que ça s'est passé quelque part na tax danga donc so qu'on sa tax na yo so qu'on fana na Georgia Lawrenceville anywhere around Atlanta so qu'on sa tax na yo please contactez Mr. Mike Mohel vous a jamais déçu. Merci. Mes salutations, je m'appelle Diva Mabroki. Je viens vous inviter à faire votre taxe chez Papa Mike. Moi-même, je suis client chez lui. Ça fait plus de 2 ans que j'ai fait mon taxe là-bas et je suis toujours satisfait. Alors, je vous invite à faire votre taxe chez lui et vous ne serez pas déçus. So, toye awa lisusu pona ko motiver biso nyonso pona taxe na biso ezoya ya 2023. So, to sengi bino boya ebele ko sala taxe na bino e papa Mike Mohel. Vraiment, on ne sera jamais déçu. Mike Mohel, azo sa taxe na kitoko. Azo sala ngo professionnellement. Jamais ko baxelo biloko oyo yo sala ki na mote. Akotiela okaka ndenge esenyeli poko zo mbongo na yo na ndenge ya malamu. Tozomona ba mususu akobaxelo bana yo za na bana te. Lobi IRS akotile lo lettre o futa ba mbongo oyo dejo liaki. Moni yo moko eza pasi. Boya et pas moi Mohel. Venez chez Mike Mohel. Venez nombreux pour ça la taxe dans 2020. Alors, merci beaucoup. Donc, c'est-à-dire, ndenge tolobi, c'est comme ça la taxe. Donc, toujours continue toujours comme ça la taxe. Donc, vous contacter Bisso et puis, tu Sabino, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez un bureau na Bisso, n'importe publicité, et ça, Sabino. Ou bien beaucoup bien abisso na ba numéro na bisso toujours continuer toujours comme ça la taxe donc boya et belé bo continuer koya so bongi bo ça la taxe et pas ya mutu oyo azali na connaissance et puis oyo akosa la bino taxe ya bino ndenge esengeli. Alors to kende na étape mususu ezali étape oyo ezali avant to banda vraiment to kota na kati ya profondeur ya sujet na biso alelo to kende ko expliquer bino soit ko annoncer bino que dimanche où ezakoya tozana émission spéciale en direct avec Sœur Nabiso, Sœur Bijou et Shiba ali Sœur Oyo azana makambo belé o akoyebisa biso parce que eza Sœur Oyo ako expliquer biso akosala témoignage na ye na mambo oyo ye à vivre na maladie oyo e atakaki ye et puis ndenge nini nzambe asungaki ye pour que maladie wana ezala traité bokomona makambo ebele oyo ekoleka na kati émission wana ekozala vraiment émission moko malamu oyo bokosepela nango. Alors tokosala yango dimanche oyo ekoya ekozala nani dimanche le 26 akozala invité na kati ya studio na biso en direct et puis nous allons tokoloba makambo oyo etali ye et puis ensuite na musique na ye parce que faut pas bobosana ke Sœur Bijou azali pe moyembi munene awa na États-Unis et puis surtout na Atlanta na ville oyo biso tozali tosengi peut-être tokotiela bino spot publicitaire oyo tozosenga bino bozala vraiment ebele na kati ya na mokolo wana pour que bolanda vraiment ndenge sengeli émission ndenge koleka ba question kozala très important et puis très profonde et puis neto le baka téléphone na biso et kozala toujours ouvert donc bato baza na besoin de poser ba question donc tokota ndenge émission et koleka mais bolanda sport oyo totie et ça déjà pe na YouTube na biso boko kabola yango parce que ekozala connaissance ya vie ya Sœur Bijou et surtout na maladie oyo et atakaki ya cancer akomeka mpe koédifier koexpliquer bino expérience na ye et puis ensuite comment est-ce que akoki contribuer pour que bato oyo baza na ba même problème ya cancer bazwa pe otobengi encouragement pe solution na ba problème na bango mais tolanda spot publicitaire oyo eza déjà na ba chaîne na biso ya YouTube mais tozotiela bino juste à titre de rappel pour que tout le monde se prépare le dimanche prochain toyamba Sœur Bijou à partir de 16h na heure ya Atlanta tolanda. Alléluia. Seigneur, je viens devant ta sainte présence, toi qui m'as guéri de cette maladie impossible auprès des hommes. Seigneur, assiste ceux qui traversent la même situation en ce moment. Yo moyo kilo sambo toye liboso na yo oyanola.
Jésus, dans ta souveraineté, Seigneur. Oh yeah, oh yeah, Aina Yonkolo, oh, Isoto Tiki Banda Kuyeswe, Alabika Moi Lelo Lelo, oh, oh yeah. Donc, Bolandi sert bijou. Donc, binomo bomoni, nabanzi toko solo lango beaucoup plus aussi na émission. En fait, na émission na Eurosama dimanche prochain. Pour découvrir nani azali sert bijou et puis la capacité des alimini et puis elo nini ako pesabino. Il faut pas beaucoup sonake. Dans le bagaillot, on biso ba congolais, tous a vraiment maël mingi. Tous a la initiative kitoko, vraiment tous a ranango yamakasi. Vraiment na bamboka otozali, vous allez voir que les Congolais, bazo sala un effort pour ba meka ko évoluer. Donc bazo créer, baza vraiment biso wa kongo tous a créatif. Donc ça dit que ba création otozo sala, ba motivation otoza nango, ils ont permettre biso lelo tout mais qu'à évoluer, mais le problème des alliés, tout simplement que tout ça évoluer dans ordre moro dispersé. Donc, mais sinon, toujours loué, bah, effort, toujours loué, bah, initiative, na base une émission na biso lingara sans tabou, tout a besoin de base à l'ensemble pour que communauté na biso congolaise partout si tous allez dans le monde tout kende liboso. Alors, turbo sonateur toujours dans cadre de la musique, tous allez payer en Atlanta, tout ça peut na serre mosusu to bengi Florence Kialonda, yeli pe les susu adali saint oyo ayembaka déjà azali na to bengi na to benga ma capacité ya koyemba pe banzembo na pe ezalaka mais yepe azala invité na biso na basi après serre bijou ozala serre Florence yepe avoir sabino expérience na non seulement na musique mais aussi na makambo ye ayebi kosala et kozala vraiment peu malamu yango moni to sabino par exemple avant na nzembo mongozo bima car minité et vous avez déjà sur le terrain na basi ye mo tanga rosa sur place a remeka ko expliquer biso nzembo wana tina na ngonini olanda un peu publicité wana ndeni nini tout ça pour la promotion na épée bon c'est là donc to sengi netolobi
promotion ya congolais nyonso awasa musamalam. Donc place yo ozali ndeko, place yo ozali il faut sepela na ba émission na biso et puis la promotion de ça la pona bande commission la bango eyebana la base bon mona même na chaîne biso tant to chaki émission to cheki vidéo ya Ser Bijou au moins la vidéo na sali 1400 vues dans espace ya une semaine. Merci beaucoup pour la bato basa ki ba like ba nyonso pe na base meme biso pe bato mususu pe na kati ya chaîne na biso ezamara mingi. Alors to landa Ser Florence moi nzembo ni apropose kotala ndenge nini sengo ya nzembo wana ekozala na tie mwa esprit moko ya moke po kozala na idée ya frère ya Ser Florence qui alondawa eloko nini apropose biso na mikolo oyo koya tolanda mwa nzembo oyo bokosepela nango. Alors, merci bien. Donc, Nabansi, ndenge binomoro bolandi, bomoni déjà et c'est mon nzembo nezo ya na sukous, otobenga sukous. Déjà nzembo moko ezala kitoko makasi bino monika ka moi flash kako amuke o epesami na nzembo na ya Ser Florence qui alondawa. Donc bo sepela tango yo moko akoya na base soki occasion ezali ozala lorsque nzembo na ko bimape a expliquer biso clairement qu'est-ce qui va se passer, banzembo ozandeni ni pona batu nyonso ba ozana contact vraiment bakoki contacter biso. Alors, il faut pas beaucoup s'en que nous avons dit que batu nyonso oyo bazon a besoin. Tout ça la promotion, il y a l'activité na bino. Tout que moi le TV ezali chaîne oyo et ça va mi pour ça la promotion batu nyonso bana activité par exemple aux a besoin de ça ba publicité aux a besoin de ça ba reportage aux a besoin de ça ba émission aux a besoin il y a ba biloko nyonso etali ba postage ba biloko nyonso ba conception ba poster ba biloko wana moi le TV azo proposer bino service wana donc bo hésiter vraiment à vous contacter moi le TV na ba numéro toujours pesa bino ou s'afficher na bas de l'écran donc bo bengi bo tuni ba question et puis to bandeni to go travail et puis ba onyo so ba monique ba limite ko travailler na biso ou bien ba collaborer na biso vraiment to boité vous pouvez toujours vous associer à nous et puis to toujours ko travailler ensemble parce que nous ça aussi to ça là ezali pour na esengo ya communauté na biso et puis les alliés esengo na biso ko travailler na mutu nyonso oyo ali ko travailler na biso to sepia nango makasi parce que ezo ça la force na biso et sika biso nyonso to zali pour que to mega ko 5 ba idée na biso et puis to évoluer ensemble. Donc vraiment o ezaki ba information automato pesa bino na juste comme entrée il y a émission pour que boyeba elonini et koleka sikoyo toujours que na émission na biso ya lelo na linga rara sans tabou mingi tolobaka mais na moni tokoko respirer moi muke peut-être comme la moi mai ozala bien parce que makamu oyo ezakoya et kozala un peu très makasi na banzi tourner un peu pour expliquer to le benabino qu'est-ce qui va émission na biso ya lelo titre nango eza nini. Congo démocratique, bana ya Brazzaville, bana ya partout dans le monde, où y a tangana d'ay congolais, congolais nyonso, même au na se ya mai, même au bibaka na likolo, où y a tangana d'ay na makila ya Congo, RDC Congo,
bino nyonso mamamba lozomo nazali kosenga na bino bosabone massivement na Moyele TV bobukana te ngai nalobaka makambo ngai nakosaka te nayebisi bino bosabone massivement na Moyele TV bongo na kati ya Moyele TV ebimiseli bino mopange ya mama na émission oyo babengi yango na komo ya lingala kaka sans tabou yoka ndenge makambo ye na lingala kaka sans tabou ezobunela bino na makambo ya ndenge na ndenge ezali kobuna na lutte contre les antivaleurs oyo bazali kopromouvoir mentalité mpe changement ya bakongolais oyo bazali na libanda ya mboka oyebi ke nasanzolami lokola na ndenge nyonso yango nalobi na bino olingi oyeba makambo ya mboka bona na lingala kaka sans tabou mpe lobosana te losabone na Moyele TV ne lokozwa lingala kaka sans tabou ne mpe lokomona mateya oyo bakoteya bino na kati aka na Moyele TV bakongolais bana ya Brazzaville baafricain nyonso partout bobukana te obe na Moyele TV wana kaka bazali kolobela lisusu makambo oyo etali immigration na kati ya mboka ya oncle za tax bazali kobundela mpona etali tax na kati ya mboka ya oncle za mpe na Moyele TV wana lisusu bazali na agence monene agence immobilière commerciale mpe résidentielle mpona etali makambo oyo ya bino baafricain nyonso olingi osomba lopango na yo obe olingi oteka lopango na yo kati ya mboka ya oncle za okontakte bango nde bayebi ndenge bakobundelela yo eyebi kaka ndenge nini bakosala kontakte bango nde okokomprendre makambo nyonso ezali koleka na kati ya mboka ya oncle za na Moyele TV bandeko na ngai bakongolais baafricain nyonso partout bobukana te Moyele TV azali wana mpona kobundela bino mama maloso malobaki te nayebisi bino oyo azali na matoi ya koyoka ayoka eloko nasengi bino losabone massivement na Moyele TV ne lokomona oyo nyonso okai nalobeli bino twabona bino donc ezali juste mpona kozwama ntango kopela mpe mai ekozala bien alors lelo émission na biso ekozala émission au titre nango tokoloba mais nalingaki nasungi mwa eloko moko nameka kolimbola yango parce que namoni depuis tobandi mwa émission bandeko ebele baza na mwa confusion mingi eza bandeko oyo nayebani na bango surtout oyo depuis nakomi na États-Unis toyebani nayebi mpe mwa makambo na bango mwa moke bango mpe bayebi makambo na nga mwa moke et puis à chaque fois lorsque nazosala émission eza na certains oyo bango baza un peu très c'est-à-dire mingi bazokanisa baza très sensible souvent na makambo oyo tozoba na émission na biso. Alors nalingi tout simplement na rappeler bandeko ça va naza d'abord congolais et puis nalingi mboka nanga makasi République démocratique du Congo et puis bandeko na biso ya Brazzaville soki tosali émission oyo ezali na souci ya contribuer ya participer. Alors quand nazosala l'émission nazotala oyo makambo ngai eleka na vie nanga te nécessairement nazotala oyo elekaki pa ndeko na yebi te nécessairement mais nazoloba makambo oyo etali vie topesa ngo lingala kaka sans tabou pour que tolobake tokolobela oyo tokobomba te nous allons parler des choses tokobeta sete na bacomportement oyo ya mabe parce que tona besoin ya kodévelopper. Alors nasengi bandeko ata soki oyebi ngai zala quand même na compréhension mpona olobake oyo eza émission souvent ça peut aussi affecter peut-être bomoto na yo on se comprend mais tolobaki yango bien que soki omoni moto aza affecté na makambo oyo tozoloba parce que azali ye moko soit azali auteur ou soit azali victime parce que ngai nazoloba soki oza na likambo te tu te reproches de rien mais c'est émission na banza émission dofinga badu te émission tozopesa conseil émission tozolakisa makambo ya mabe
ma communauté, ma population, na bamboka otozali, même na sika biso touti na kati ya Congo. Ça ba makambo ba baza revivre. Donc, na osenga na bandeko wana, vraiment s'il vous plaît, émission basa pour la binoté, na cadre à le non c'est que moi je vais parler, mais si il faut affecter. Non. Si vous avez par exemple, quand je parle de quelque chose, mais je dois parce que ce que mon égo dérangé, mais me déranger de me soucier parce que de Corona peut-être Azali n'a besoin d'informations sur ton pèse. Le Seigneur lui parle réponse que tous les moninga ou bien pour toi yebani, ce qu'on a les kamumogo, ou le peine à koki kolobela yango, na kolobela mote parce que tu yebani. Non. On est allé par comportement mogo malamute. Na base de comprendre malembe initiative et puis motivation il y a émission o. Hein? Donc na aussi na bande ko na bo zo mai na bino mai malili bo mais là il faut comprendre que ces émissions ceux qui est intéressés autant bien ceux intéressés au thé peut-être que vous êtes dans ça mais sinon ce bois na noté puisque do fin na muté kabolo émission et si hein et puis émission et marcher bien et vous allez malamu bo favoriser bo peut ça biso temps tomika koloba surtout tantôt le bas peut-être bato belé ba ko koloba te à travers les médias biso toujours contribuer à travers les médias peut-être le moment où yoka soka yokepe à Rolanda na biso et l'émission na biso pas comprendre makamni ezali s'il vous plaît bon mega ko particulariser bah émission na biso te pour quand c'est tozo le bela non ça peut te toucher ça peut me toucher moi-même mais na zo le bela ba réalité où ya solo où ezali ko vivre alors sans pour autant tarder ndenge tolobaka toujours tokotika koloba yango te tokotikala jamais koloba eloko oyo parce que il faut boyeba ke kindoki moyibi lokuta na likunya bango nyonso bazali oyo tobengaka bana ya papa moko oyo tobengi motema mabe mpo moto aza na motema mabe akozanga likunya te moto aza na motema mabe akozanga kindoki te moto azali na motema mabe akoki kozanga kimui aza moyibi te et puis moto azali na motema mabe akozanga lokuta te olinga te c'est comme ça va le monde et la réalité est en wana donc biso tozo lutter contre batu oyo bazana mitema mabe mitema ya bondoki mitema oyo ko détruire muninga sali eloko malamu yozo sepela te oza likunya yo pe faut ko créer parce que muninga oya sali yozo saloka na mutema pasi bo salma groupe moko boye pour combattre muninga eza mutema mabe parce que na mutema mabe wana likunya uti na kati et puis le kuta parce que ozolinga okotisa baninga na makambu oyo base etali bamote parce que vous avez besoin comme à côté nayo et ça qui ndoki et ça qui nous tellement mabe donc ce qui biso to le bela yango il faut pas comprendre que ezali eloko oyo mutu nyonso pembeni escape to fandi escape yo fandi okomona mutu nyonso azana ngo bi mutu moko azana ngo na place ya musala na ndabo escape do fanda na baninga oyo bezo ko tambola talaka biloko wana okomona batu bako manifester basini wana ya kindoki ya lokuta ya likunya et puis ya kimuyibi ezali réalité donc quand on sort à l'émission il faut pas tous se voiler les faces c'est ça en fait le monde c'est ça les Congolais c'est comme si Congolais il va pesa va pesa to benga couronne ya mutema mabe bapesa ye bendele ya mutema mabe Congolais comme champion olympique to benga champion olympique ya mutema mabe Congolais il est partout siga lokende asaka ndenge moko est-ce que bandeko biso il faut to continuer ningo ce qu'on dit c'est une réalité on peut pas tokoki na réalité en fait alors so biso de 8 ans tant que zo bela émission ezosunga moko o azali pembeni na biso donc bandeko botika ko meka ko ça to ben stigmatisation mais besoin information vous partager parce que tout ça a besoin tout le monde la bandoki na ba muyibi na batalukunya na la voici bino mais avant de continuer l'émission vous allez voir moi-même j'étais surpris nana surpris nana ndeko moko bona sungaka sera benga na repérer information na repérer information réunion sur l'insulinal la boutou à Rojape tant ngai 1 heure 2 heures m'expliquer les cambu à Roya peut pas la PC service mais j'étais surpris
ndeko mosusu azobetela nga lisolo est-ce que oyebi ndeko wana lobi soko obengi papa Mike osengesa yebisa alingaka te papa Mike agondaka papa Mike aza mutu mabe mais mutu azoloba wana eza mutu oyo nga nasungaka chaque fois et puis na bien je peux prendre mon temps pour nasunga ye yosko oyebisa ngai mutu abongo obenge nani ndoki obenge mutema mabe to te mutu osungaka na mutema moko oyo oyebi ke oza likambo contre ye te mais azali mutu oyo ye nde azokende kobebisa makambo na yo kozwa bakomunike ya lokuta kotambusa yango. Ça c'est la sorcellerie. Donc faut tondima kindoki moyibi likunya na otobengi lokuta bazali bana ya papa moko otobengi motema mabe. Donc on va continuer toujours kolobela yango kobanga te, on va toujours continuer de parler de ça. Donc on continue toujours kolobela yango. Donc yo so boto lobela etalio. Alors sujet na biso lelo to kolobela ezali sujet oyo ezali makambo oyo biso nyonso toza kovivre, biso bato tobengaka bamarie, bato oyo bato babengaka bamarie wana oyo tobengaka bato babala. Sujet na biso ya lelo ezali oyo tobengi bokilo abebisi libala ya mwana na ye. Pourquoi est-ce que biso tozolobela sujet oyo? tozomona bamabala ebele ezomela te. Tomonaki na mama na biso akala na bapapa pe lelo komona bana ba 50 ans ya libala 60 ans musu baye na tomona 750 bakomi bakoko bakongolais balingani bafandi esika moko bamoni bakoko na bakokololo bakoli. Mais tomi tout na biso ba question. Combien lelo na mabana na biso o basali plus de 15 ans? Bazana esika moko. Bon mais ça sur l'échelle il y a 100%, combien? Mais quand ça encore un peu calculer zinga là. Combien o lelo na mabana ne bazo fanda? Basi baza bien éduqué, bazoto sanibali Nibali ba bien éduqué, bazoto sapé basi, baza vous manifester bolingo et puis quel que soit les problèmes, baza toujours vous se soutenir. Combien? Yo me replace aux allées, ça la moi comptabilité on a. Place aux allées, ça la comptabilité on a combien? Mais na voye sur le long déco que toza et sous minute. Mabala lelo les allées, mabala keba. Obali mwasi, ou bala na mobali yebake ba otobengi ba turbulence eza permanente. Ba turbulence ezali en permanence e bani na baboti oyo bazondi makobalisa mwana na baboti oyo bazondi makokende kobala tokoti na basemeki tokoti na baninga nyonso wana ezali ba influence oyo ezali kokota na kati ya couple. Mais lelo tokodévelopper juste maromotali babokilo tolobela babokilo oyo bazobalisa na oyo bazobala. Comment vie ya bana na bango ezali? Comment na kati ya libala le comportement oyo ezali ko souffrir na kati ya mabana na bango? Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler de ça sérieusement. Ndenge boye baka toujours, ça dit que émission na biso ezali en direct pour na ba oyo bamoni ke bazana besoin ya kobenga biso. Et ça problème, vous pouvez appeler, mais vous avez aussi ces émissions. Si vous avez besoin de un téléphone, vous avez permanent, vous allez au direct, plus 1 7 06 6 8 4 40 14. Vous avez direct dans l'émission pour poser question aux anangos, peut-être, et que vous allez édifier un peu la question. Vous posez la question, et non, il y a manqué, parce que vous allez juste, question vont poser et puis et qu'on permettre bateau bazo na biso ba landa. Alors ndenge tolobi que donc lelo mabala o esika bateau bazo bala ezo sala que beaucoup de choses eza ko influencer mabala ba couple eza ko panzana bateau kimi ezo sala te parce que ba influence eza ebele. Mais lelo tolobela babokilo. Tobandi d'abord na babokilo donc toloba ba parents ya mwasi
parents ya mwasi. Ça va? To bandi esika ya mwasi. Parents ya baboti ya papa. Bino osenge koyeba ke biso na Afrique. Boye bien que pour na obala mwasi ezali passe, ezali sacrifice. Et ça te le roi to fanya na poto, olingo bana mwasi eza boyoka nika bino mibale. Bokeye na mairie, bokeye ou bien l'église, bapambeli libana bino esili. Il n'y a pas de dépenses, il n'y a pas de dot. Et ça va, et le retour à la signe, sur le ligne moisi, au représenté fiançailles, aujourd'hui peut-être bague, il y a diamant, $4,000, $5,000. Aujourd'hui, on demandait un mariage. Moi, si on peut chier promesse, à la tienne, on team, que beaucoup ne rebala. Tandis que dans l'Afrique, c'est différent. Dans l'Afrique, ils ont la coutume. Aujourd'hui, on a toujours bateau dans l'Est, kuna, ok, dans le bas, moi, il faut me faire 10 têtes, il y a Bangombe. Mobali a colité, vine, mobimba juste, pour asala tout, à quand les 10 têtes, il y a Bangolu, en fait, il y a Bangombe, à y a ça pour le bas. Mais il faut voir la situation. Tout le monde a Kinshasa, ndengeni bato souffrir pour la libala, d'autres a ça même 2 ans pour le cas Kanisambongo, pour akende ko bana mwana mwasi. Nyonso wana ezali sacrifice. Et si tu peux le moment na Kinshasa liste tala mulaye. Bilo mususu wa bokoko ezala te lelo koma. Ba mususu ba komi ko senga même na ba voiture. Est-ce que voiture ezala liboso tant to ça ya mamba? Ezala te. L'autre comme ba voiture to ebi longa ba senga mingi ezala calibre 12 pour ba ba songa ko pesa calibre 12 pour na vino boma banyama pour na papa. Mais le bino mo botana na liste o ya libala bio ni ezana kati. Au moment à siko mobali wa lingi ko bala, il va souffrir, à concentrer ba effort. À ko sala tout peut-être azangina lamba relate. Pour satisfaire kaka moi si appelle ça le kumu na moi si oya za ko bala. Tout le monde a sacrifice boni baza se sacrifier pour ça, mi bal bazo souffrir. Bilo moko boyebi. So bozana poto botuna bandeko bazana na Kinshasa. So là qui pena moi si awa tala ba sacrifice yo salaki pour que o mema moi si ona awa. So bozana na Kinshasa ba sacrifice oyo yo salaki ba bokilo musu baza otobengi sans pitié. So ko kisili stabilo roté quand je peux moi passer pour assigner document oyo tobenga ya commune na Kinshasa pour certifier que nous voilà na jogi bilo réunion so bana ba go sala mariage na mango légal. Et ça passe. Il y a des choses, il y a même là mes parents. Nous avons moi expérience moro ya ndeko mususu oyo ba pesi ndeko ya bilo réunion so et pas ba boti ba tikala ga ndeko moko to bengi calibre 12. Et que na calibre 12 wana ba boti ya mobile ba bi que nous voilà to pesa yango sima. Mais papa ya moi si tant que c'est une liste pour pas que na commune pour pas ça le mariage autobengi légal papa et moi c'est boy et puis ce qui est grave papa et moi si azoyebi ça babokilo na ye c'est-à-dire que ba parents ya mobali que ceux qui bo pesi calibre 12 wana te moi na libala akobota te. Imaginez-vous yo bokilo déjà au mobile déjà moi si na ba atianengwa yango to bengi kindoki parce que kindoki souvent mutazo ba yo voyage salate. Donc voilà en fait par exemple c'est belé na ko pesa compte tenu à temps belé bi yango parce que ezali makambo oyo biso tozo vivre zinga na biso. Bon, imaginez-vous que mutu o azu volonté moi mobali asangisi a souffrir asangisi bilo nyonso aye pe a respecter yo mwana mwasi abali pe asala msuba fete ya minene o esana mate boni ba fete ya minene to pe sa ba fete nete ba ya ba Vital Kamerhe na pesi kana yo eskizanga lotanga komone mais ba fete ya ndengwa ba président Joseph Kabila o ma ba fete wana otoka ba fete tala sikoyo babali yo okoti na kati ya ndara libala alors ba difficulté est il faut battre ba trop le belango sujet mususu moko mususu soki mwana mwasi abale mwana mwasi akomi yena mobali na ye ezali entreprise te baboti ba mama oyo bino bobalisa bana na bino abasi kobalisa mwana yo
et comme une entreprise notée puisque les gens va botter belé à ce moment-là ils sont bas 6 mois na y comme une société ça dit que va comme une possibilité à rejoindre en tout cas va comme un salaire à chaque fin du mois va comme une provision à chaque fin du mois ma communion sa famille et comme une mouton moi na bango ma communion sa famille il faut moi na bango c'est démerder or babosani oyo biso nyonso toyebi que Bible elobi que mobali akobima na ndako ya baboti na ye akokende kosangana na moyongani na ye bango mibale bakomi kaka moto moko baza na vie mosusu bakomi na vie mosusu esengeli bino baboti oyo bobali si mobali asa akokisi apesi biloko nyonso bino bosengaki bopesa mwana temps bopesa ye kimia mpo mwana wana azwa temps ya komiconstitue na mobali na ye ayeba mobali na ye bayeba na malamu bizaleli peut-être nde baza kofanda libanda bizaleli bayebanaki malamu te limenaki bakomi esika moko bazwa temps bayebana bazwa temps bamaîtriser oyo tobengi budget ya foyer na bango bamaîtriser bacomportement na kati ya foyer na bango bamaîtriser mwa makambo ebele mais ce qui est regrettable eza na baboti oyo bazocomprendre yango te mwana soki abali lelo lobi ekomi baliste ya makambo mais qu'est-ce qui va arriver na mwana mwasi oyo boza kotie na situation wana c'est la destruction ya kati ya libala na ye parce que so budget na bango eza moke budget ça dit que les bazwi mbongo lelo basoki mpe na babili na bango bakomi kosoki mpe na babili ya baparent soki mobali apesi oyo tobengi mwa badirectif mais mwasi faut contester parce que mwasi asala yango su na bolingo te azosala yango mpo amoni ke ye ayaki na entreprise oyo il faut efuta baboti na ye epesa bango salaire esokipe na makambo na bango nyonso ya libala makambo na bango nyonso ya libota eza coup fatal na kati ya libala eza coup fatal na kati ya relation wana baboti bamama ya bana ya basi bosengeli kosala keba surtout biso bato oyo tozwa na poto imaginez-vous que na Congo mobali nde amemaka mbongo omona au moins 90% mobali nde amemaka mbongo na kati ya ndako toyebi ke par exemple na Congo na Kinshasa bamama bazosala commerce pour misala peut-être mais toyebi kaka ke quelque soit bamama bazosala petit commerce mais papa kaka moto azomema mbongo esengeli papa kaka moto azomema mbongo esengeli na kati ya ndako mais sikoyo biso awa na kati ya poto ntango bato bavoyage baye bakomi na kati ya mboka oyo différence ekoti mwasi akomi kosala mobali akomi kosala baboti mpe kuna na Kinshasa babi oyo mwana biso akomi su kosala akutu tozali kosenga mbongo nde epai ya bokilo mwana biso apesi biso mpo bokilo apesaki kuna nde sikoyo ye mpe akomi kosala dans ce cas biso tokomi na basalaire plus tongo midi appel tongo midi appel mwana so akosala mosala eloko aprofite ke no voilà nga na Congo mobali na nga azosala te ape na komi osala totia makambo nyonso ensemble epuis totambe tokoyede bato bazingazinga na biso te confusion bana kokota baboti wana kaka oyoka mama fungola miso ndenge oke kuna fungola miso afungola miso na nini yebisanga bokilo so ozolanda ngai mwana abali ake na vie na ye normal ya mwasi ya libala sikoyo akomi osala awa na poto yo okoma yebisa mwana na yo afungola miso na nini eza deja otie na kati ya problème na kati ya ndako na ye do afungola miso parce que mpo na yo oza koestime ke mobali akoki kokosa ye mpo na yo oza koestime ke akomi osima mbongo bizaleli wana eza bizaleli ya mabe okomona bino puisque eza na base mosusu bana volonté osala yango te mais à cause ya baboti puisque il faut toyeba ke mwana moko te aotikala kokatana na baboti na ye mais quand même baboti il faut boyeba ke mobali oyo ayi kobala mwana bino abalaki mpo azala mwasi na kati ya ndako mpo bacreye foyer na bango mais soki sikoyo mwana akomi osala ou bien akomi kosima mbongo vous venez boye kodétruire
Pe omona ke baboti mususu vraiment na kosa bimene totolo barake kindoki moyibi lokutali kunye za mabe. Eza baboti so ke bala okomona ndenge ba kopesa yo to bengaka respect ba kopesa makambo surtout so ke eza ke mwana banga zo na poto na lobaka yango attention na bato oyo okenda kobala basi na Kinshasa surtout so 8 ans ko ba mwasi wana te oyo basoka lingaki yo yeba ke lelo soko kena ozana même na Kinshasa obi ozwa na poto ozwa mwasi ata so azalaki ndoki akoma mosantu akofungula minu na yo koseka so oza mpe na bana akosheri libanga na yo mpenza yo omonake oyo aza mpena mwasi ya kitoko na komema nzoka nde soro diongo lokuta eza meme na bafamille azwaki bamama lingai kaka soko kie kuna balukela ye mais ntango amoni oyo afungoli minu aseki tout consort mais ntango mwana bango boyini awa abando créer bamakambo bamosusu ku basala oyo déjà projet ntango yo omemi mwana bango na poto esika biso tozofanda baréalité na biso no tozovivre yango okomona mwasi achange bizalele mwasi omona na baincompréhension ekoti place oyo incompréhension eza te mwasi akocréer baincompréhension omikitisa mabe osilika mabe baincompréhension ya mabe otuna melikamu oyo incompréhension ekouta wapi nzoka mwasi ayaki na projet ya kofanda na libala te nzoka mwasi ayaki nde na libala te ayaki kaka mpona asepelaki moto azoya na poto aya na poto me ayaki te na bolingo parce que nde tolobaka soki bolingo ezali quelque soit les problèmes na libala ya solo eza na eloko moko te oyo solution ekoki kozanga soki omoni parti esika ofandaki na mwasi eke mwasi wana quel que soit les problèmes, tu essayes d'arranger, mais moi ça sera très négatif. Il faut mettre la question, ce que moi je suis en pensa, à l'ingénieur qui est en bolingo solo. Donc, baboti, vous autres détruire, l'ibala, yaba nabino. Mais, au monde, il faut faire attention quand la Bible dit que tout se paye ici-bas. Attention, tant que vous que vous exploitez, ma famille vous exploitez, vous avez d'autres à batou. Bongo sikoyo mwana bino en revanche mutwana ifagaza na esengo mais mutwana juka ka malheur na malheur et c'est nezate mais bino baboti boye ko détruire ça c'est auto bengeza kindoki. Alors esengeli vraiment tout ça l'attention parce que cette façon là de voir les choses est en train directement de détruire notre communauté. Alors ba parents oyo bozoba elisa mwana bino esengeli na mukuse boyebake mwana bino tanga ke libala akei na entreprise te akei kosala foyer na ye na mobali na ye pour que bazala ere bazala bien bakete po babesoin na bino nyonso ya finance matériel oyo nyonso bwana ngo na kati ya famille donc ekoma ya bino mwana bino eloko vivre libala ye akomi nde akoma rapporteur na libala ni moko il faut mama ube papa bwana tuni na tongo yaki na poka mobala na zotre tondenge nini mwana loko s'occuper na kati ya libala na ye akomi kofanda na kati ya ba reportage donc mobali na mwana aza na insécurité bozo la insécurité na kati ya libala donc wana baboti s'il vous plaît partout esika boza surtout biso ba africain oza na poto te lorsque moi no ya mwasi ya bale s'il vous plaît soit botika ko déranger mobali botika mwana bino soki eza na bolingo te ou bien boyebi ke boko s'assumer te na ndenge mwana bino azobala po azala na esengo na kati ya vie na ye bondima libala te parce que boko kotisa oyo tobengi pauvreté d'esprit na kati ya couple wana et puis libala wana ekotika ko réussir te. Donc soki tobi tokende toloba makambo eza ebele mais na base ke baréalité oyo nyonso biso toza yango oyo tozovivre na makambo etali mabala eloko moko moko ezali kaka oyo biso tokosenga ezali il faut ke baparti nyonso bozala baresponsable baparent ntango yo oexige bafacture ntango yo exige makambo yeba ke tolobaka bien lelo tolobango sans blague biso na Congo baparent bakomi koteka bana alors quand tozoteka bana ndenge wana il faut bozala mpe na conscience ya koloba ke donc mwana nde tozoteka yo kende na libala ozala bien parce que opesa biso honneur mais yo oteki mwana yango mpo eya mpo apesa exemple bien na kati ya libala eloko te
donc mobali asengi kaka oyo tobengi perte inutile wana eza mabe makasi parce que nzambe akofuta ngo n'est-ce pas nzambe afutaka donc là ezali biloko oyo esengeli to faire attention biso baboti surtout oyo toza kobalisa bana na biso tosala nango vraiment keba parce que ça c'est la destruction totale. Bana ya RDC Congo démocratique, bana ya Brazzaville, bana ya partout dans le monde où il y a tangana dai Congolais. Congolais nyonso. Même au na se ya mai, même au bibaka na likolo, où il y a tangana dai na makila ya Congo, RDC Congo. Bino nyonso. Maman baruzomo na dai ko senga na bino. Bo s'abonner massivement na mon TV. Ok, sikoyo so totali côté ya tozongi c'est-à-dire so totali côté ya baboti ya mobali napesaka d'une manière générale tomonaka côté ya baboti ya mibali bango bazaka mingi na défense ya kolobake non ntango mwana na biso abalaki tozali koyoka proposition mwasi alingi totunaki eske mwasi aza malamu ntango mwasi mpe azoya na epa mobali ubie epa baboti ya mobali baparent na moma wana mpe bazomonake non mwana oyo aza mwasi malamu mwana na biso akoki kobala tomonaka yango mwasi aza malamu yango tozoloba lorsque baboti ya mobali basepeli na mwana na bino ya mwasi suye na bango ezali ke mwana bango oyo ya mobali azala na esengo na esika azokende na libala. Maintenant baréaction ya baparent oyo bazalaki na attente wana ya kolobaki no mwana na biso azokende fa azala na esengo lorsque maintenant baconstate ke esengo wana eza te problème ekosurgir. Tout le monde a à Kinshasa, peut-être que baza est très difficile parce que baboti baza musika, mais comme on a peut-être maman Bokilo, maman moi ya mobali, yiwana sera toujours présente na kati ya ndako ya mwana naye. Yiwana lingia yeba Bokilo na mwasi eloni ya sala. Akomocha confusion parce que alinga a su que mwana naye ya mobali azana kimia. Mais, tu comprendre que bolimo na bino azana kimia. Ndenge totaka koloba awa que l'homme za mobali ako quitter famille nae pour akende na mwasi nae bakoma mutu moko. Tolingi te mwana koma dépendant. C'est la même chose autour de makamotali ba parents ya mwasi, ndenge mo pe to koloba na makamotali ba parents ya mobali. Et c'est ngeli boye ba ke somo na bino andimi ko bala eza kwa mutake na itumba. Tomona bana oyo ba inda ke ni musala ya armée eza choix na ye. Tant mutake musala ya armée il faut ba ke na ba entraînement, il faut y ba ke na ba entraînement wana akoko kweya akoko zoka. C'est la même chose na kata di bala. Soli mwana na bino andimi abike no alingi bala. Ya to ba komoni ba para ba tunaka so mwana komi ko manifester ba posa ko bala il faut tourner bien. Est-ce que vous êtes prêt pour na ko bala? Est-ce que vous avez la réalité à libala? So mwana mbala bike na yebi et lui ko ba kazu responsabilité. Ya ko ba que non voilà, je vais me marier, je vais être indépendant, je vais m'occuper de mon foyer et c'est sengo ya mwana mobali nyonso. Mais en réalité, mon bal peut-être que nous trouvons pas moi si abali moi si à quand ça que moi si on a sa propre mais à côté de moi si on a salité et qu'on peut ça déséquilibre à qui écoute à moi si peut-être au bashi autobi ba bomba manzaka a fungoli manzaka na etango à côté na kata libala ezali pe
problème au moins na kokuta nango et repé ça déséquilibre. Alors ce qui est mon boti aux en maîtrise et que moi na a commis peu dépendant na bino, c'est-à-dire que y a commis qu'on reporter ma commanda pour n'aller pas na bino to le bien au que eza mon boti mon côté eza la côté à moi si eza la côté à mon bali oyo a côté là partie mususu eza très difficile tout le monde a yango so OK ata et pas wa bokilo na yo yozo pesa ba rapport mais bandeli ba koseka ba kolinga ba convaincre mwana bango ba kolinga ba condamner mwana bango mais parce que otikala mwana bango na dernière otobenga na dernier filet mwana bango mtaoza yote. Donc il faut y basikoyo. Pourquoi est-ce qu'on veut dire ça? Pour l'année dans le babon. Et les gars le baquet, tant que moi la bali, yo mo bali so bali, to le bélan mo mususu, et c'est ngeli binomi bali boza la capable yango tina libala. Nde bo lingana kaka boza pe capable de traiter ba prendre bino. Parce que nde ba lo bara même na Bible, so ni mutavi ça ta koti, libala baby. So bani faut boza la capable ya robeta lisolo, ya rotian dembo na se vous pouvez trouver solution à bino. D'ailleurs, conseil, quand vous avez un problème, n'en parlez pas aux gens. Restez avec votre problème. Soyez capable de résoudre ce problème. Tout le monde va s'y dire, mais biso, na maman oyo, tout le monde va tout simplement babo kilo, et sengeli, oui, que ce mois, na bino, on bali à Bali, ils vont avoir soda à Kebitumba. Mais le roi mobile, il faut être capable de faire mobile. Et ça va être moi na té, et ça va être moi si na été, et ça va finir moi si na été, et ça va être moi si na été, mais zali, il y a capable, il y a porter la solution. Na ba problème où ils ont coupé na bango. Donc, nous sommes au moins des bino parents, moi na bino genre peut savoir ba rapporter. Il faut que ce bien moi na peut-être bon va mutumo va libana mais moi na bino souffrir mais on peut savoir rapporter. Moi, j'encouragerais, il faut que vous ayez ma tonne parce que, à ce moment-là, on va trouver la solution. Mais également aussi, d'un côté, si son moment, on a souffrir parce que, anima qui liba. Donc, tout le monde qui est kilo est belé, tellement que manière qu'on intervenir dans ma kambotali, banana bango, bazo boma, ma balawana. Toujours mon awa na poto comment est-ce que ma bala ezokufa nyonso basi baye awa ba comportement échangea motema mawa ou bien bolingo elungwa bazo sala makambo eza ya mabe respect ekenda mona mobali ayaki yende azali na mwasi na etan bazoki avion bakomi ani na ba émission mosusu mais mwasi a commis ailleurs, ça dit ma cantine a commis ailleurs, a commis que confiance na bateau bazo créer la relation que confiance na kati mobile même encore. Donc ça veut dire que décision totale yango. Et puis biso pe bandeko tellement to lobi ke batu mitema mabe kindoki eleki so moni makambo ya ndenge wana eloko yo beta sete pe yo za wana okuencourager yango okuluka po oboma bato parce que ozana kindoki na kimutema mabe. Est-ce que vous comprenez de makambo tozolo pa bino surtout bato oyo bofai na poto vous comprenez le tozolo kochanga musabite cha musapi luka kopointe musapi na wa esika makambo wana ezali et puis contribution na tozo senga o mekape kope sa conseil soko zali moboti ya mwana moko oaza awa ya couple azawa ozwa opesa conseil o esengeli parce que babizaleli wana eza malamu te donc tokotikala ko accepter babizaleli wana te parce que eza ba anti-valeur oyo ezosala ke bato bazala na esengo te couple ebele ekufa surtout ana poto bokilo botika bizaleli wana bokilo botika ba intoxication seme qui peut tolobela bino botika ba intoxication yo tolobela baboti parce que vraiment il faut yeba ke baboti ya lelo so omoni ke mobali ya souffraki
asali effort, apesi bino honneur, apesi tout ce que vous voulez. Et puis, vous relaxez face B, face à ma B, hein, pour que libala wana et marchete. Nzamba opinion bino. Bweza mwana na place so le même si libala na place il pas okende. A vous en sengote parce que bino ba boti bo même si il y a déjà peut-être chance na ya vous aller sika moko. Moi na bali aboti boti ke bo pese chance. Mingi so moni ba boti o bazara ndingo wana ba boti o munaka mwana na ye libala a redéstabiliser couple. Botala ba couple wana, botala ba boti wana. Bo mwana ke soit ga mama yepe aloma na libala, c'est-à-dire tape maman moko akimaka libala. So eza papa bo mwana ke yepe akasaka libala. Tala na couple wana, botala so moni mwasi be mwana aye eke azali sous autorité ya ba parents bien kaze pa na ye eke ba parents bazaka na influence sur ye la naka histoire ya ba parents na ye. Au moins que soit ba parents na ye bazana histoire ya kokabwana soit maman na ye abota par-ci par-là, abota bana par-ci par-là, ou bien papa na ye abota bana par-ci par-là, papa na ye akabwana na basi ebele, ou bien maman na ye azaka mwasi alaka instable, alors moi na bango pe balingi azala instable. Alors na bizaleli wana toza na conscience biso ba parents soli mwana bali esengeli pesa ye liberté pour azala capable soli mwana alingi kobala tuna ye soki azali capable soki ya kofaire face na kati ya libala ezala biso pasi mingi bato bana na poto surtout okomona bato partout esika tofandi toza na baréalité wana tofandi wana bakiti na biso soki oza moto ya motema mabe soki ozokomprendre mpe loko tozoloba eza mpona kosunga ke makambo oyo eseye to prévenir lobi eya te soki ozali moboti tika bizaleli wana tika kosinterfere na couple ya bana na yo esi mwana oso akei kobala pesa conseil opesi conseil soki omoni ke oza na temps pesa conseil pesa solution me kopesa baide te ya kobebisa ya kokabola esika bana oyo balinganaki na bolingo na bango na bansi lelo tobi tokota baexemple ebele te na bansi ata so tolobi conclusion na biso ezalaka tout simplement ke bizaleli wana ya kindoki ya motema mabe oyo toza nango elongwa parce que ça détruit la communauté. Lelo nalobeli baparents baboti lobi tolobi la sujet mosusu. Alors nde tolobaki o amoni aza na émission en direct. C'est bien, au benga na ba numéro biso totiaki au bengi so na likambo ya recontribuer so na biso en direct. Sinon to sengi na yo soki nanu osala o to benga o s'abonner nanu te na linga la sans tabou to sengi na yo o s'abonner au kabola émission oyo et puis to mona plus d'abonnés na kati ya linga la sans tabou bongo pour na lelo to suki wana. Tosengi bino merci mingi na participation na bino na ndenge bu preferaki bolanda ba émission na biso ya lelo na banzi bo sepene na yango so boza na ba commentaire bosala ba commentaire et osala biso bien que tozo mona bosala ba commentaire na makambo biso toza osala parce que o tozo sala yango ezali pona bien na biso ya communauté. Donc to bande lisusu pona ba oyo balingi to promouvoir ba biloko na bango donc linga wala sans tabou ezali disposé ya kosunga et puis ya koparticiper na ba biloko nyonso bolingi promotion et tout consort nous serons toujours là ndenge tolobi bokobenga biso na ba numéro na biso oyo totiaki na banzi pona ko rappeler numéro donc bokobenga biso à tout moment vous voulez bokotindela biso email bokobenga biso soko dans la contribution aux appels à 6e moko limite développer donc au benga biso pour que tomeka ko kabola biloko wana vraiment tokutana na dimanche o ezakoya ou bien na mikolo ezoya parce que mikolo to multiplier un peu ba vidéo na banzi bokolanda yango bien alors tokutana à la prochaine fois bye.
Seigneur, je viens devant ta sainte présence, toi qui m'as guéri de cette maladie impossible auprès des hommes. Seigneur, assiste ceux qui traversent la même situation en ce moment. Yo moyo kilo sambo toye liboso na yo oyanola. Jésus, dans ta souveraineté, Seigneur. Oh yeah.